Bonjour Nabino, bonsoir. Et dépend de quand on a air au bino hotel la biso. Toza awa na matanga ya artiste comédienne Mado Ekila ya groupe Simba. Le leza dernier jour na ye au baza ko rendre ye hommage. Yango to sur place. To la Sabino ndenge zo leka to la Sabino. Bah programme de les Kati, puis aussi quelques interviews. Vraiment, bon s'abonner toujours à la chaîne Nabino Info 16 et ça on a pour nous toujours d'informations na banda pour Nabino. Bon vraiment à la lettre. Bon s'abonner à trop. Ambassadeur Raymond Singa Babi. Pour continuer toujours à s'abonner à notre cabino, tous avec quelques interviews. Vous tapez déroulement matin en dingue collègue. Merci. Et puis, Tokosenga na ba or nyonso ba memaki liboke ya mbé, c'est-à-dire gerbe de fleurs, ba ya bitayo nazali pona ba komisa kombo pour que nyonso zala na ordre. Ba famille individuellement, moto nyonso aye na liboke na ye ya mbé au gerbe de fleurs, aya a komisa kombo pour que nyonso zala na ordre. L'éveil du corps ezaline à 13h juste, nde tokolongwa pona komema na cimetière ya Kinkole. Donc à 13h tolongwe, il n'y a pas de retard. Toyebi lelo okolo ya poso bambouteillage ezalaka mwa ebele. Donc 13h tolongwe tokende poto na attend. Voilà. Na kombo ya libota mobimba otombe bino boye imalamu pona kopartager na bino douleur ya oyo azalaki ndeko na biso oyo azalaki mwana na biso oyo pe azalaki camarade na biso ami na biso azalaki nyonso mpona biso. L'ensemble souffle, la définition est une simple respiration. David a fait le babo, vie en moto, et zanine, et zanine pour la moulinga, et mon à la karatang mouké, si me goli mouanango.
tant nzambe apesi yo makasi, tant nzambe apesi yo pemba, tant nzambe alingi ovivre mpo na élection oyo parmi baviva lelo aponi yo, aponi ngai. Donc toyeba te un jour tokoyeba korendre compte mpe ya moto oyo bamosusu baza awa azalaka mbeli-beli. Bien aimé yeba Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Mosusu azalaka mbeli-beli ata likambo eza mokie alinga komisa ngo kaka grave, ata batuni ya likambo ya ndenge kimia alinga somisaka maloba mabe, ata mitala ndenge duse alingaka likambo ngo yebana. Yebaka un jour okoleka lesambiselo biso nyonso tokoleka lesambiselo liboso ya nkolo wana moninga akozala te, ndeko akozala te, mwasi akozala te, mobali akozala te, ekozala yo moko na nzambe ntango obanda kotuna yo na pema oyo bapesaki yo osalela ntango lolenge nini. Bible ezoloba nango lisusu boye, la voix de celui qui marche n'est pas son pouvoir. Ti ndenge ozotambola ozozwa makasi ya kotonde mosala, ozozwa makasi ya kotonde bangwanzu, ozozwa makasi ya kosala baaktivité songolo, ezala moto moko azopesa pema. Bible ezoba na biso na Jacques chapitre 3 verset 13 à 14. Biso nyonso batrafiquant tolobaka te lobi na kolia soso, lobi na kotonda yenze, lobi na kosala boye, tolobaka soki nzambe ata mosusu nde tokende otikala demerne oyo kovanda libela moto moko to banavanda pembela surveillaka ye, eza kaka moto moko. Voici qu'il le sommet ni de terre, celui qui garde Israël, aza nzambe oyo akotana banzambe ya mokili te. Yeba mpe kotambola, yebaka oyo nzambe azosengola. Amen. Est-ce que bakristo baza bakobeta nzambe mololo naza monguna na yo te? Nabibe nzambe opambola biso, lipamboli na yo eza mpe esengo na ngai, me oyo ngai nayebi ya ngai ekoleka yo. Est-ce que okobeta nzambe maboko na mololo? Amen. Donc nzambe apesa mpe mandeko yeba kosaisir opportunité, bima na bafutilité, bima na makambo ezanga ntina, bima na makambo okopesa me nzambe lokumu te eyindelaki yo deja. Est-ce que pema oyo nzambe azopesa yo eza mpo na makambo wana mpo nzambe epasi retrouve na kati na yo, amonaka mwana na ngai mpe mo nazo akorde ye, mpe mo nazopesa ye atambola mpe nde nazolinga. Amen. Yebaka na mokili moto akoki kobangisa yo te, moto akoki kozwa le defi ya vi na yo te, parce que biso nyonso tozaka na motu moko oyo akoki kozwa le defi ya bavi na biso nyonso. Bino biso omoni na pays moko esala makonzi moko aza eleve likolo na ye, esala makonzi so aza eleve likolo ya bango mibale ko ina la chef moko oyo aza na remplaçant moko te. Ngonga nzambe ebanga mpona baremplaçant te, me na mokili tomonaka na chaque époque tozomona meme président, tozomona meme baroi, tozomona meme bagouvernement, tozomona ezochange. Il est le seul maître oyo na kiti na ye akoki kozwa remplaçant te mazangela bareprésentant so nzambe abongo azopesa mpe mandeko yeba un jour eretelema lesambiselo. Amen.
Oui, tous quand j'ai tout ça interview dans Bisso, tous les artistes Gino, bonjour. Gino, bonjour. Bonjour Yaya Bouni. Mes condoléances. Hein. Ouais, merci. Et là, on a remarqué dans ma tanga ya Madou qui là, où vraiment copier ça un peu moins conseil. Bon, en fait, na vraiment calaté lobby par rapport à boulon les tournage dans le temps il y a été ndenge bembebi maki. Et nous avons comme je crois il y a laissé là 25 minutes. Mais j'ai aimé par rapport à l'organisation, il y a groupe Simba, la monnaie, des vraiment bien, des autres des athées, sentir tout à la place n'est pas vraiment donc vraiment l'équipe bien pour nous quoi, nous avons les bien. Mais on remarque que l'absence il y a artistes comédiens, moi absence c'est moi mingi. Oui, voilà tu es bien déjà, voilà kutu, ils ont le sikate. Papa Mahindu kutu akufa. Tout le monde absence ça va comédien. Baza groupe évangéliste, baza le seul groupe chrétien, groupe chrétien oui bien puis groupe ça va succès, ça va groupe belé. Mais tout le monde a kutu absence ça va tout bayate bon siko kamado. Ko ezara dia quoi? Bolingo ezala raté be bopona naka. Et ceux qui troupeau bozana bango bien do matanga na bango. Bon, Koponana c'est trop dur. Koponana place c'est trop dur. Mais on a habité ndenge parce que on a comme exemple moi boy. Au moins lelo de ton a DiCaprio boy. Par exemple de souhaiter de sur le DiCaprio à Koufi par exemple. Il y a presque comme des tout au monde ba oya. Vous comprenez? Il y a presque au moins la comédien nyos vraiment ba oya. Ah bah oya pour ani M6 DiCaprio a soira bien na ba comédien mususu. Or on a le but que ceux qui moutou à soira na ba comédien soit Koufi fo oya hotel non. Madou azaki na groupe Simba et à présent Ilombe on a Ilombe na moi ko ba comédien balandi parce que moi ba comédien belé ba yebo balandi M6 groupe Simba parce que c'est na biso ayebanaki vraiment té comprendre ayebanaki vraiment té donc ensemble bato balandi mingi groupe Simba parce que ya kufela ngaso na yebaki avant parce que ngana eto solo là ngana binanga Madou avant donc na landi ne Madou so bato musu baza balandi groupe Simba vous comprenez un peu la différence c'est un peu ça mais to kabula kandete que oyo ngaya kana matanga sona il suffit kana na temps sona na temps kana mutu so akufi parce que mille tela kana nzeta mutu nyoso lelo ko zo ngalo ko zo mutu lelo ko zo mutu tel c'est un peu ça quoi mais bon message nango kaka ke ba matanga tout bongo na ka ba ça ba comédien na bon message nango. Merci beaucoup. Oui, toujours continuer toujours kaka na interview. En tout cas, lobby bomona qui absence per artiste qui vraiment mingi. Boki nenge dina lobby que Madope aza artiste comédien o ayebani be vraiment makasité. Batu mingi ba yeka ka pona groupe Simba vraiment toujours continuer tout na interview na biso. Voilà, toujours continuer toujours na interview na biso. Pour s'abonner toujours à Info 16, pour s'abonner toujours à Info 16 de Makambu. Bob, bonjour. Bonjour maman. Aux artistes et musiciens leader Kabosé. Tout le monde est là matin à groupe Simba. On a dit groupe Simba, on a dit Mado tout comment. Bon, c'est Mado est grande sœur nangai. On a maya nangai. Balabala moko quartier moko. Vraiment tango sangwa mawe faut to kabula bisonyo soko. Na groupe Simba vraiment.
vraiment famille quoi ya omoni na tango ya fête bapesaka invitation na matanga bapesaka invitation ya omoni ma na ko kabola vraiment na famille ya Sermado na famille mobimba ya groupe Simba mobimba. Oui, voilà, merci vraiment, comme vous l'avez dit, les sœurs Nayo. Mais remarque, nous sali ah on a matando et on a remarqué que l'artiste comédien Ming vraiment basati. Ouais, nazolo bakara pona ezala ngoliwa eliwa pona munyo sommet. Awa nazomona kaka keke tête, ba leader belé ya groupe musuba ete. Nakotanga ba kombo te pe sala mabete mais eza matanga tango likambo ezali fo kolanda. Ezate bakabolaka, eza mabe. Biso zo artiste tant muninga moko groupe ngo kufeli bala mingi mina oloba mingi ba leader ba kolo groupe vraiment fallait baza mingi na monika quelques leader ba misu o mato yebi pe baza te mabe fo baza na bolingo kolanda boy po ezaliwa kompe bango pe bakozwa pe makambo biso pe to kolanda pe kompe ba présent biso ba kolanda. Merci beaucoup, Bob. Merci vraiment. Oui, fidèles internautes, pour s'abonner toujours à Info 16. Il y a Willy PSN de Paris, donc pour s'abonner toujours pour ça là bien, voilà quoi. La famille la famille en ça. Mutualité Simba 1. Les amis des rivières. Pour les dépôts de germes de fleurs. Funga, ce sont là les invités de l'autorité morale Fossé Soukaré Lombe, du groupe Simba, Lunga, est capable de ramasser le groupe Simba de l'autorité morale Fossé Soukaré Lombe. Ils sont là avec les acteurs. Simba, il y a groupe Simba. Simba, il y a groupe Simba. Famille, il est là. Famille, il est là. Et qu'on a groupe Simba. Après la Simba. Ça, c'est le groupe Simba. L'autorité morale, Fossé Soukaré Lombe. L'autorité morale, Fossé Soukaré Lombe. Le président fondateur du groupe Simba, accompagné de ses collègues. Il a mon fils. Famille, il est là. Famille, il est là. Il est le groupe Simba. Famille, il est là. Voilà. Maman Nabiso, mamie, il est là. Les Kapotika, mamie, il est là. Donc on est dans la famille Isako. Famille Isako, on est un grand frère Zeka. Famille Isako. Après, famille, il est là. Famille Isako, on est un grand frère Zeka. Les Kapotika, j'aime des fleurs na bango. On est un grand frère Zeka. Les Kapotika, j'aime des fleurs na bango. Simba, la famille Isako. Les amis Yamado 3 étoiles. Les amis Yamado 3 étoiles.
Merci beaucoup. Voilà. Jeune Azar va clôturer pour la déco de Berger de Fleurs. Mais en attendant, après hier, te prenons notre pasteur prophète. Aya, on a clôturé Miloulou. Sanase, on va continuer. On va musique qui toque. On a libondeli yasuka yamboto kende na cimetière pasteur osukisi na biso lokolo mega yo lobi na bacirconstance nyonso totombola nkombo na yo yesu topesi merci na likambo ekomi ya pasi tozokende tika ndeko na biso mado la dernière demeure na été la Bible dit tu tarderas notre arrivée notre départ tokende na biso totika ngo na maboko na yo tosangi protection divine au likolo bombo na biso. La Bible dit si tu ne bâtis la maison ceux qui la bâtissent 20-20 et si tu ne gardes la ville ceux qui la gardent 20-20 na s'opposer contre esprit nyonso ya baccident ya baincident na départ na biso par le pouvoir que tu nous as donné de ruiner de renverser de planter de déplanter au nom puissant de Jésus. Papa tika loboko na nguya mpe bikamwa ezala likolo bongo na biso car il est écrit que ta main n'est pas propre pour sauver. Au nom de Jésus j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup pasteur. Wana mado akoki kokende na kimia. Alors tobengi pona suka. Wana ezali makambo ya famille. Makambo ya ba anamongo na ba lokele ngana okota te. Alors ba sepeli basala makambo na bango. Nga pe na koti te.
Oui, fidèles internautes, bon, mon dépôt des germes de fleurs qui vraiment, tu sens qu'une grande partie des artistes est vraiment soudés. Tu as dans les bords, tu as le président Batasiala. Bonjour, président. Ouais, bonjour, bonjour. Batasiala, matanga on qui impression dans les années pour la matanga ya groupe Simba. Non, impression c'est normal, matanga les qui normal, banda lobby corps et bimagi. Tu as na morgue ti to compagnie corps ti na salle awa bon. Yomo bomoni. Eleki nango kitoko ba fleur ba témoignage makamdu tundenge zalaka nango ka donc eleki bien. Assistance ya banani ya président ya bino ya ba artiste nani président Kwesi Masumu président Masumu est-ce que vous avez assistance ya artiste msusu ba cotisation l'équipe est normale? Eza na très normal dans son absence ya bien Masumu wa boye ba mutu tam susu. Moi ba course msusu ezaki mais à peine réunion de soleil de makamone qui nango déjà bien. Oya ye amonani zape pendant la week-end quoi donc tam super mususu akeba makam mususu mais lobby presque biso tout aux alaki donc il est nango bien. Merci beaucoup. Merci Maggie. Oui, bon continuez toujours ko s'abonner na Info 16 bon mon assistance organisation maramnion sur l'équipe vraiment bien. Coup de chapeau na groupe Simba, coup de chapeau na artiste au balinga ko na batata vraiment coup de chapeau, merci beaucoup. En tout cas, Kolanda, lever du corps, mon artiste, les collègues Nabango, en tout cas vraiment, ils n'ont pas si mal. Coup de chapeau na artiste. Bon, tout ça bien Gouti. Bonjour Gouti. Bonjour les grands journalistes Maggie. Gouti, tout le monde vraiment est vraiment en retard. Ils ont dit à quoi? Non, c'est dur. Surtout Bayebike, la minute où tout ça dans matanga les amis balé, tout ça dans matanga ya chic choc le engé, tout ça dans matanga ya Ser Nabiso, Ser Pati ya groupe évangéliste. Alors tu peux faire la maman donc tout ça là qui wana na morgue, tout qui n'est qui na morgue pour na assister ko bimsa corps à maman bango. Voilà pourquoi tu vendais ka kabola tout qui kuna après ndé tu y awa déjà tu y au succès là. Mais c'est comme si bino artiste vous avez une solidarité ou en été à participer vraiment à matanga baninge zala nini. Moi vagango na minute et comme koya moi trop parce que pour batu nakolo bezani batu ba komi kingai kingai ndé komi tellement trop yango e komi ko sala bongo. Mais n'attend mo boye to bandaki vraiment mandake ba artiste ba lekaka ba musicien. Artiste vraiment balara na ba solidarité.
Vous sentez que artiste moko soka koleli likambo au monde presque tous les artistes comédiens il faut assister. Il y a lelo et comment na moi ba guerre moko boye, na moi ba rancune moko boye, mona un tel wana solo la un tel wana te. Un tel wana soka ye matanga wana ngana oyate. Donc et comment le roi moi ba parti pris moko boye. Yamba tout mobe ba sala moi click na bango moko boye ba kenda kwa assister oya bango. Donc oya bana nani kuna wa mutu na biso toke na biso kuna. Mais ce qui est ça que non on a mutu wana za mutu na bango te au monde pe boyate. Donc et là on a ce qu'on a roloba que ça yaka ba guerre d'esprit hein, ba guerre d'esprit ba likunya ba mikimtema mabe ekoti tellement trop. Yango ekomi ko sala ke lelo mona ba artiste moi amour wana et sali moi ko kita moi moké. Donc ba artiste yango ba matanga ngo landani boye lelo ya groupe Simba groupe Chic Choc Loenge subaza na matanga groupe ya Marie-Hélène lelo susu ba ko perdre actrice na bango kaka lelo na tongo suite ya accident eza nini bo fungola ka nini ngo ndanga zo ko ponte eza nini. Pour moi, nakoloba nzambaza nzungu bien pona bon mata tonde nini o na ngomona ngomi sko suspect et ezara art sur simbelango qui si vraiment ngana regretter pour art eza jeu d'esprit eza pe il faut en ango disant faut en ango na kati donc eza la façon na mutazo e bandenge nini azo tambusa vie na ye mutazo e bandenge nini azo orienter nzela na ye. Toza na denzela soko lingi na open nzela kisi pe e sala manango pe ofulami na o mais eza na temps moké mais soko lingi pe na nzela ya nzambe osalela ngo na bosolo ozara nango pe pour l'éternité. Donc lelo o na moment o mi pepe o susu déjà to boya kango mais to komo mona susu ko mu ko songela so ba artiste. Donc to ko lobate ke no tetam susu c'est loko moko boetoni nzambe azaka mettre ya temps et ya circonstance. Donc on yo sauter zo lokaka to lobaka ke nzamba swaka lokumu po yende aza maître ya temps yende ayebi nyonso te roleka mais marié biso batu to lobake eza nini mupepe nini ezoya na monde art est-ce que ça qui si po batu ba oloba te bino artiste bon mo kufa trop parce que pour ni bisimba simba et l'équipe est tellement trop et surtout na bande qu'on a biso vraiment ba artiste totika bisimba simba yango pezo me mabiso na bere romona ke vie na yo ya carrière na yo et ça la tellement mukuse. Ça la vie non nzela bonzambe o kende liboso pe o pambolama. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes, beau s'abonner toujours vraiment beau s'abonner na Info 16, beau s'abonner vraiment na Info 16. Il y a Willy Pezen de moi, Babi ba merci à trop. Il y a Moko le grand caméraman, Babi Aaron le grand caméraman, mon nom de Simbage caméra. Pour s'abonner tellement mingi pour santé pour s'abonner à Info 16 Nzonding et ce qu'a autour de nous théâtre bien ba fait moka bien oui voilà vraiment na mingi au lobaté pourtant vraiment na passi d'autres bongi ça moko ya biso donc à la prochaine quoi.